abeta kabale te ozola abeta kabale te ozola oyo za makambo ya mboka ozola edingwe ayeba soki biso RDC topoli tokoboma ye oyo za makambo ya drapeau eza makambo ya mboka ozola eza makambo ya mboka aliaka mitoko ya biso pala biso badala badala batumako Voilà, il y a de police au bout de l'église. Bonjour maman. Bonjour Ndekonangai babi que la presse congolaise de ma belle. Lelo léopard na Maroc. Que bon le dans le mama edingo de la tina edingo te. Kamba ma belle. Donc esenga toza na bolingo. Esika bolingo ezate nzamba zalate. Na sengi ba kulu na lelo bo chance. Bande komi yibi bo chance. Biso to swana to chance. Toza lelo komoko de façon que to gagner, to benga baba victorien lelo. Mais lelo likamba bolingo. Osenga bolingo. Ni yibi nyonso bo chance. Po toza déjà ya olonga. Au côté, ya edi peuple congolais lobi soki ba poli, ba kolia yo te michobo. Pasteur Denis Lese, congolais lobi soki to poli, ba kombuka église na yo. Voilà. Congolais ezala kanda, congolais ezala kanda, congolais kozika, congolais kozika, congolais lobi ke soki to poli, ba kombuka église ya edi. Il dira 2-0. Voilà. Le 3. Papa, on l'a fini. Avec Fachi Beton, Toge Qatar. Avec Fachi Beton, Toge Qatar. Donc, score à l'éloigné. 3-0. Serge Kondeki. Serge Kondeki. Merci papa. Merci. Les gars, voilà, Mbote, bonjour. Nabalandina Biso ya Kuli Media Télévision partout Bosali. Le bosso na baye bakenda sa rotoza bongo wapi toza na stade de martyr. Ndenge boza komona na lati drapeau ya mboka na biso, ça veut dire Congo eza ya koinda, Zaire eza ya kozika. Lelo Maroc bazo zwa 3 na libungu tulu, balobi ete bakozwa bongo misatu na libungu tulu, bango bakotia eloko te. Yambo ya kobande biso na kana pesi Mbote na die de le maweja ya za bongo sima ya bilili kitoko boye makasi. En tout cas, Mbote na papa Thierry Vita, Mbote na papa na maman Françoise Vita partout Bozali. En tout cas, Mbote na tous les amis d'abord mondial. En tout cas, Zaire eza ya kozika mbutu mbutu. Biso abino totambola parce que ya edi aloba ki ete Congo tokopola. Mais totali pe
papa kopo na etando ya ike alobi pe ke Congo topola mais ndenge tozomona Congo eza motivé bandeko nanga ba moteur baza bipai na bipai na pesa na micro to yoka bango. Bonjour papa. Bonjour maman. Sentiment ni noza nango lelo na monyoka likolo moto boye liboso stade de Martyrs bien sûr ebele ba ike balati bongo drapeau ya mboka na biso Congo lelo toza bongo na match yo score eza combien? Maman biso batoni ne sengopo to moni penza Qatar dans la miso. RDC déjà les Léopard mais ils sont na Qatar là to za score ya 3-0 to forcer té. Likambo ça ils sont pas ça likambo ya bien le tata to libanda bien 20 metika ko sale matin la mboka oyo. Moïse la mboka oyo azala ka lisusu té. Match ya lelo biso okende Qatar c'est to kota na 4 to yembela ba joueur na biso to courager bango lelo to za na score ya 3-0. Likambo bien esungi so ba congolais té. Déjà na bino zaki ke lelo ba Sabio be bati a gratuit. Baki sabie ata 5000 fois congolais à Kota a cédé victoire na lelo za qualification ya Léopard pour le Kende Qatar la 3-0. Voilà, merci papa. Bonjour. Bonjour. Comment na yo katikati na stade de Martyrs na Libanda motivation eza tellement makasi. Olinga kolobani. Maman, après 48 ans, lelo tomi retrouver tobeta éliminatoire ya mondial. Do tozana mama na esengo. Do na lelo Maroc amata akita akopola 4-0. Mais quand la ya edi alobi ete Congo eza bongo na ba litige na ye belé pendant 48 ans bokosa ye asala ba match ya Congo alobi ke biso tokopola. Siko bino bozolo banini. Edingwe abeta kabale te. Ozola abeta kabale te. Ozola oyo za makambo ya mboka. Ozola Edingwe ayeba. Edingwe ayeba soki biso RDC topoli tokoboma ye. Oyo za makambo ya drapeau. Eza makambo ya mboka. Ozola eza makambo ya mboka. Oui papa yo lobi nini message nini yo kopesa na ya eti ngala kamera ouais ngakutu na oloba makambo akombo na ete po azana ye aya atrabaya na ye makambo na ye mais eloko ka eba aosa eloko te aosa eloko te pongana nu nazo sentir kutu parole na ye wana te nazo sentir pe efficacité na ye parole ki ba opola lelo ya pete score siko pona yo score ya combien 4-0 ya pete lokwa na bandeli 4 eloko ya te Edingwe azaka simple mama football italien te azaki na posa président république apesa mbongo posa la match mais baboyi yoka Edingwe seto poli alia biso nyoso tu michopo donc ndenge vraiment ya bakatier mais bien epena mais yo lobi ke Edingwe azaka tier mais pasteur de l'île CP yepe amona ki prophétie ke tokopola ye papa ata yo mokozo ka s'appelle besoin caméra boy voilà biso pas la pasteur yo lobi biso pas la pasteur bazala batumako bazala batumako oli le siwana yepese to poli to buke église na ye toyebi yango nana kuna ye azelongi mabe voilà bonjour maman bonjour ndeko na ngai babi ke la presse congolaise de mabele lelo Léopard na Maroc ke bolongo na makambo ya edingu oyo toza ntina edingu te lelo toza beze Léopard egagné tokende mondial topesi bango 3-0. ok mama micro eza yanga papa ok voilà babetisa Ronaldo baopola bazwa 3 bamata bakita quelque soit comment basala sélection baopola voilà. Ah oui maman merci beaucoup ya kolobeza kaka lelo eza likambo mabele donc esenga tozala na bolingo esika bolingo eza te nzambe azala te nasengi bakulu na lelo bochanse bandeko miyibi bochanse biso yo toswana tochanse tozala eloko moko de façon ke toganye tobenga bavictorien lelo me lelo likambo ya bolingo osenga bolingo miyibi nyonso bochana se po toza deja ya olonga ok Zaire eza ya kozika Congo eza ya kozika toza bongo na stade de Martyrs babi lelo ya edi eloko te ya edi peuple congolais lobi soki bapoli bakolia yo te michopo pasteur Denis Lese congolais lobi soki topoli bakobuka église na yo voilà congolais
chassé Limbemba Bongonda bango nyonso tout baza na kati ekomi tour na bango toza na posa ya victoire omoni lelo moko soki togane victoire bagere ya este wana ekosila koconflit soki togane coupe du monde toke tobetia togane kuna bagoma wana bukavu babitumba ekosila po match eza politique mais biso to na posana te Léopard eza équipe oyo ya makasi tokoloba makambo ebele te papa Fachi oya na terrain papa tosengi yo toza na nsima na yo toza na nsima na yo yo déjà score na yo ozo proposer score nini pour la journée lelo 2-0 pour na Léopard. Mais balobi edingo il paraît avec toko pour après ko changer maloba. Le football ne marche jamais avec ces histoires là. En tant que Congolais, nous voulons que notre pays gagne. Avec cette population, vous regardez très bien, tout le monde s'est mobilisé pour soutenir les Léopards. On est vraiment unis, à nous la victoire. Merci beaucoup Ndeko Lobini. À propos, Bazolo Bakaché, le grand Kaché et Dingo Lobagi Boyeboy. Mais on est à Maloba. Peut-être qu'il y a ça le repos, Ndenge, comme on est réel soutien. Peut-être qu'il y a ça la baisse. Ayoka, elle soit la voilà. Balle, les aballes. Kinganga, oh, il y a les Kinganga, mais là, si. Le parc et les ont gagné 3-0. Merci beaucoup. Ndeko Lobi. Oui, le Congo c'est nous. Voilà. Nous sommes venus soutenir notre équipe nationale. Voilà. Aujourd'hui, la victoire est certaine. Bandi Bouana Bakitaba Mataba Opola. Voilà. Merci beaucoup. Ndeko. Merci beaucoup. Papa Yolobi. La ligne n'a pas gagné 3-0. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour maman. Esengolanga komona o katikati na esika toza bongo liboso ya Stade de Martyrs oyo babenga ngo nzungu ya munene ya République démocratique du Congo. Sentiment les amis. Sentiment na ngaza en tout cas na sepeli ndenge équipe na ngai congolais toke mondial. Bo ba matabakita toke mondial. En tout cas o esanga pasi Yedi oza maître oza sportif un bon sportif Yamoka okoloba makambo te biso ndenge za bo démoraliser biso ndenge za na ba titre nyonso ba champion nga na benga yo na longoli yango ekomi ko bagarre yanga ya mboka yo ko me filtrer na ngai non mais Denis laisse pas baito pour la pas ça passe ye kutu ye en tout cas on a senga président ya mboka Begis est belé faut kangama Begis est belé faut kangama faut ba théâtre ba bêtise et les titres Bonjour papa. Bonjour. Et c'est comment on a bien bolati vraiment drapeau ya mboka na biso na kotala bino bo kitoko makasi. En tout cas score eza combien? Question na ngeza ka score eza combien? Bona ngai na posa mboka na ngande na linga mboka na ngai ata dibi il faut to tia bango kaka. Mais lingi po des années mbula na mbula. Mais le président nyonso to komana ba niveau a boyete. Mais après combien des années? Na koka kotanga 48 ans. 48 ans. Alors pour la ngai la ligue ya na béton biso to ke kana mondial. Et puis to appelle coupe du monde na béton o makambo fo nyonso eska échanger. Voilà yo ko le bani. Ngana lo baboyi. Mais il faut to gendelaka. Mais attends aussi coupe du monde était. Mais tous la peine à Mlonga qui est Bantoile Makinda la coupe du monde. 48 ans à la fin. Si vous belé baïke basili qui balobi que batie billet 20 000 francs fait batia 5 000 francs. D'ailleurs au contraire balia batia à 40. 40 000 francs. Ouais pour na valeur. Yo linga ko somba. Na linga somba on a payé. Pour l'amour du pays. Ça date de longtemps au bêta barrage. Au tozoa dit. Mais si qu'on petit peuple ba ko somba na 40 000 francs. Au moins te que ba pénaliser ba te belé. C'est pas grave baza ba télé nanda ba kota la ba o baza makokia ko ya ba kota la ndeti babiso. To yé passe to lingamboka. Un vrai Moulouba qui se respecte. Voilà. Nous allons continuer. Total la dernière événement match les cas. Bonjour maman. Et c'est comment la mino 4-4 nesiko okolo bani. Vraiment bon on a la souci à mboka ngai ya on a moni na ye awa parce que oza match moko très attendu na la population on va tondi. Nous sommes fiers ya président biso pour soutenir équipe na biso Léopard.
tona fier bajour bauti libanda mboka baye en tout cas toyeto suni mboka na biso mpona togane lelo victoire eza na biso lelo 2-0 yosko moni score combien nga moni 3-0 kaka yo moni 3-0 voilà papa yo moni score eza bon match eza déjà bien score eza 4-0 yo fandi libanda ndeni score eza 4-0 il fait boso mada bien boko nafandi libanda te nazozela aire d'entrée ekoka match eza oyo bien na biso yango etekami na 20 000 francs yo de osombaki bien na yo est-ce que ozozela ni tozozela 11h mpo bakota babi tokota 11h toza bongo toza bien toza elo nasenga elo moko na gouvernement congolais fédération congolaise nayebi ke bolanda nga na interview na basala oyo bamarocain baye plus ou moins 300 nga nde naoloba boye na minitio touti aéroport nauti aéroport touti yamba bamarocain naza meme na drapeau marocain oyo bapesi ngai comme bref nakolakisa bino yango naza na drapeau bamarocain yango oyo bapesi ngai donc mais bato bokango eza te nayakilanga mpona kolakisa interview gouvernement mona nde baninga basali mpona population na bango balanda kosoutenir équipe na bango na match ya retour na kosenga na gouvernement congolais fédération congolaise batika biso tokende bapona bilongi te baso obana ya omona ya te batika biso tokende tokota ensemble lelo paira au mondial. D'accord, merci Aya. Esili voilà, comme vous voyez, awa sikoyo barbaki 11h nde baike bakokota na kati ya stade ozomona congolais nyonso atomboli bongo bien na ye likolo pona kolakisa ke akota na stade de Martyr ake kotala ndenge match ezoleka lelo eza bongo lisano ya ndembo balobi ete Maroc bakozwa misatu bango bake na libungu tulu eza pasi pe mawa donc komona ke congolais aye bongo ebele batomboli babiye na bango baza pe na besoin ke sécurité ya pulusu ezala na pona kosala sécuriser mais komona ke tomoni pe pulusu ezali zinga ezosala pe sécurité ya bakongomani partout bazali micro ezaka yanga papa bonjour maman esengo komona oke ozokota na stade de Martyr score eza combien score toza na 4-0 score toza na 4 oza sûr naza sir pena mpona score oyo tobeta bango 4-0 eza masekite. Est-ce que otalaki entraînement ndenge elekaki baloka entraînement pendant 3 jours wana parce que nga naza mopaya nauti Goma nakomaki donc watoka Goma wakia tukungalia tu vile mudele kabumbu tacheza ndio nakia tukuona match gisi tunaweza kupiga bashenzi wabaita bobiko bashenzi ni bashenzi abana kitu wala bata togopesha kitu na tutabapika ine vile biku batakuja na 0 na utanikumbuka ina kwambia nakia na ine ya kubapika bashenzi barulie kwabo na tutaenda kule kwabo tunapika 2 sawa merci bonjour papa bonjour c'est comment la bino baike ba Congo mani liboso ya stade de Martyr kota la bongo o ezali sano na ndembo ya moko moi le score eza combien question na ngeza score eza combien bon ngai score na ngeza nango 3 ya 1 score na za nango ngwana 3 ya 1 score yo joueur préféré na parmi ba o ba uti libanda mboka baye eza nani bon ba joueur nyonso na koloba tel ba joueur nyonso na za na bango vraiment na bonga préféré na reza bongandanga sepe bongandanga waza ba lox bon ngai na préféré ka Théo Bonganda yo sepe bolasi voilà bolasi pesa ba tu denga za na Théo Bonganda papa yo préféré nani ngai ka Théo Bonganda o aye ya sikawana tuka bon joueur azala nu fresh moi mukuse fresh penza ipana Messi na biso de Messi ye wana ndeto konyata ouais yo nani moi ma meilleure c'est Bakambu mais en fait il faut soutenir tous les léopards sont les meilleurs voilà chacun son préféré. Papa, yo préféré na ezana. Préféré na Cédric Bakambu. Dieu merci Mbokani, pourquoi pas Ben Malango. Voilà, congolais ça va tenir. Papa, yo préféré dans le balopa ezana. Joueur préféré. Mukoko Mali Soso. Mukoko Mali. Soso c'est tout. Mais voilà, Soso ça va tenir. OK. Voilà, tout le monde peut nous passer un animateur peut bazali, baye, babi pas pepe, aye. Si quoi, on tout na biso tozo me ma caméra, na biso malé métier papa, tout na yaya tant que mon sali nzambe, pas besoin mon anini. Papa bonjour. Lelo ko za mala moi, mboko eza mboka o eza beni, mboko eza mboka lipamboli. Lelo to za mingi ya kolobate bandeko na biso ya Maroc balimbisa biso, baza bandeko. Mais to kopesa bango misatu na libungu ntulu. To sila na bango kuna toke ko saka formalité abuo.
bien. Esili ninga kolobela te. Baba ndeko. Bapesa biso nzoto ya sardine, balia mito ya sardine, balia mito. Biso tolera nzoto toyebise kana. Merci. Voilà, merci beaucoup. On est là total papa. Bonjour. Et c'est comment on katikati ne siko yo en tant qu'animateur. Sentiment nous en nous manifester on a tout monde on nenge o animer biso kuna. Sentiment na biso eza somo. Groupe yango. Congo d'abord moto. Congo d'abord moto. Tiki toi. Tiki ta. Oye mera Congo. Aya Congo. Aya Congo. Aya Congo. Aya Congo. Soy bébé. Aya Congo. Soy bébé. Aya Congo. Aya Congo. Voilà, merci papa. Tout le monde vraiment que manifestation la binon ndenge bola qui c'est en na kati ko la somme score d'après yo animateur ça gagné 3-0. Donc on soit mis ça tout na libo 3 bords. Allez, c'est quoi retour na ba on a besoin retour to ça la 1-1. Retour to ça 1-1. Voilà, merci et c'est ngo baï keza ko yamba yo na kati OK. Beta yo ko asuka. Bana Congo, oye! Oye! Fatima! 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 Mugwa Ntombolo! Mugwa Ntombolo! Merci maman. Merci Bozala Kibongo Baïke. Bonjour que la victoire, bonjour madame. Papa score est à combien? 3-0 en faveur de Léopard de la République démocratique du Congo. Il y a Liboso Rochabi et ça Bolassi. Yami Balé Bakambu. Le troisième Sébastien. Donc match est bien Kitoko Talagaga. Tous en la couleur de préféré non na ba joueur ezana. Pardon, préféré Nangaï. Ah Bakambu. Bakambu. Papa préféré dans Zanani. Oh Bakambu, lelo sengo tozana ngo, j'aime mon pays, j'aime Léopard. Lelo surtout jeunesse, cri de la jeunesse toujours. Léopard. Lelo. Ah coordonnateur Miguel. Maroc piqué Chris. Coordonnateur Nabiso Miguel, Lelo RDC. Voilà, merci. Neboza tellement baïke na itando yaïke, voilà. Et bandeli ya match Nabiso eza bongo somo. Donc voilà, tozala ki bongo liboso ya stade de martyr bipa yoyo bomoni vraiment événement ndenge leki na esengo na sentiment nyonso ngana kosenga bino to landa direct ndenge ni match ekoleka. Là je dis d'abord bonjour et merci à Dieu donné Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Je dis encore merci à Papa Thierry Vita, merci à Maman Françoise Vita, merci à tous les amis d'abord mondial, bon match à vous. Balobi ba Diogo Nyonso ba ya Edi Momo, ba ya Dakabelo, ba Marcelo, ba Nyonso ba bi ba tomboli maboko batali bobele Léopard. Ba binga préféré nanga eza bongo Théo qui Théo Bonganda. Voilà le Messi congolais, il est là au Congo. Nous, on te reçoit en tant que notre frère, même si tu es grandi à Belgique. Voilà, même si tu es grandi à Belgique, tu es congolais, tu resteras congolais. Moi, na Congo, donc, on lit à Foufou, Neronabiso, Messi, Nabiso, Koexabiso, Sonité, Totomboli, Maboko, Likolo, Tobi, bon match à toi. Derrière les léopards, tout le Congolais. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.